Bienvenue chez vous, chers amis internautes. Et que vous avez tellement belé pour nos émissions. Il y a la période des stars qui se présente par votre humble servante. Grâce Marco, l'autre m'a appelé la bouche électrique de la presse congolaise. Merci d'être branché, scotché et le lot n'a pas invité, celui qu'on appelle comme ça, Freddy Boko, moi na monga la babi, Azaki na parolier, hein, Abi. A travaillé beaucoup pour Nabatou, a ringi, a tracé chemin na yemoko tobeta masolo ebele o etali carrière musicale na ye o azo banda quoi. Avant d'abord de présenter bien invité là j'ai dit un grand merci à Kolonzambe pour na souffle de vie. Donc tout l'amour qui n'attend maladie ça m'avait. Merci beaucoup. Bon après-midi Freddy Boko. Merci, bon après-midi na yopé. Grâce Makola, grâce Makola. Na sepeli fort na ndenge oyambinga. Et moi d'abord na bateau ba otala biso. En tout cas, na bateau nyonso to bazo landa biso. Bambote na bino place bozali partout. Bisika nyonso bozali na temps oyo na pesi bino bambote pour vous disposer temps na bino vraiment ya kolanda biso. En tout cas, bambote belé na bino nyonso. Freddy Boko na bateau ba otala biso. Yango boto ay mon frère ils n'ont pas maman ils sont combo ba parents ba boté là Fleuri Boto Fleuri Boto biso ya bon bo fali pour beza combo na été comme ni la feli non feli ndeko ma fali et la fali te fali pena fali simba ipupa ah bon. Ok, merci beaucoup. Fleuri Boko. Ok. Boto Kumu. Donc, il y a un talibinza. Te naza mongala ikonda. Ah, il y a un autre c'est pas la mingi ko. Yo kabino. Oza ko apprécier trop. Yo kabino. Nathalie Taliba émission ngabi. O azaka muta mboka ya bafali pupa. Po iso na iso kaka. Iso na iso. Bokela lokondo e fa pekato. Je profite aussi de dire un très joyeux anniversaire à Viron Zambi Kumu Africa Design, Kumu Africa TV. Artiste complet, artiste à plusieurs styles. Il y a des décoration intérieure, extérieure, plafond staff, lumière cachée. So lingi ba selonda kunayo donc oza kini loko oza ailleurs. Contactez grâce Makola Ozwa Kumu Africa Design, une équipe technique na mobimba. Papa parlons un peu makambo qui parolier foot à disouté yango moni na yo o ça la carrière musicale ou comment? Non, banda na tika bon en fait banda na pesa so banze moté 18 ans. Donc na carrière na contaka kutu souté le baka bino le roi boye binga ki na zalaka parolier mais na beta plus beaucoup masolo na ya présent avec ta maçon présent bon ils a parcours ya moto déjà dans un groupe nanga ou déjà c'est 8 ans et 8 ans combien des années 2014 8 ans déjà ouais donc on a 8 ans et belé dans groupe nanga en tout cas félicitations mais tozo mona yote ozalaki toujours en cachette malgré ozalaki en cachette na uto yoka déjà awa musicien na biso moko G-Love déjà bayibi vocal na ye to lobelango tout à l'heure obaki kobatama au travailler tongo bima mbala moko bon ils a pas kobatama mais nalingaki plus beaucoup na zala concentré na musala nalingaki plus beaucoup na zala concentré na musala qui ndenge lelo koma banjure batu ko fingana mais musala ezate ngana zwaki tant nga ebele ba o ba yebinga liboso ba émission na zalaki pe ko lekana ba émission presque na ba site nyon surtout donc naza mpayate na ba fanatique nyon surtout na ba tuto baza partout dans le monde naza mpayate mais na lingaki nanu en fait makambango na monaki yango ezo kokendela bien te ba biso to mesana na ba mafinga te to mesana na ba critique na ba tuté nazwaki tant na nga ya ko travailler et sikoyo tant on a travaillé na moni pina que non ça va de moni na yeko bimisa sko nzembo na MHLMB eza na page YouTube nanga donc na chaîne nanga donc Fleuri Boto officiel là que notala rumba wana MHLMB na rumba moko ya kitoko makasi donc nous toujours continuer toujours travailler comme mardi samedi bon répéter wapi awa place tozana yo awa to répéter na biso wana groupe nanga tozala na biso à chaque samedi faut boyaka omoni bo assistaka bato pe na ba répétition na bango ozomona pour ba mission lelo ba comme na bango
bato ya micro pour internet soki bazoka internet bakangi mosala bato ebele kosila ya bino kutu te po bino bozanga bachroniqueur mais soki bakangi internet musique ebele ya bato ekufi po bato ebele bazozwa temps te ya kotravaille mais bazozwa temps ebele ya koloba ya kotravaille sikoyo toza na kati ya studio nzembo wana ebimi générique ezobima benda lance ezobima kala mingi te et puis nayebisi yo wana bato bamata bakita bakobina yango déjà bato baza balandaka nga déjà bayebi déjà pas de danse nango ndenge ezali de tozobenda lance quoi. Merci beaucoup Fleury Boto. Ozobanga te ko répéter en public boye koyibe comment on autorisé. Bayiba bakri banzembo na yo ozobanga te. Ba tumiso ba comment répéter en coulisses. Jo ba moni bo beta ba interprétation nde ba vanja en public boye ozobanga te. Bon, merci beaucoup Gracia. En tout cas, na banga kité. Na banga kité mais na yego mona ke eza moins risque parce que babiloko ezoko ezokende pas bavie na biso et puis pas master mususu babiloko ezokende kende na bato bazokoya ko assister biso na ba répétition mais tokosala kaka posi tosala kiango déjà donc na bato nyonso surtout oyo bazo somba banzembo pa na nga bazala décider ezala badu tout ya mabanga o nyonso surtout bazo contacter nga kaka na numéro na ngai numéro no eza combien il y a plus 243 89 64 21 341 plus 243 89 64 21 341 donc bato nyonso surtout bazana besoin somba banzembo na bango album na bango yango po biso za bina 100% rumba biso bina rumba bina. Ah, merci beaucoup à Fleury Boto. Donc, à mon amongala, un grand merci à toi aussi, Adi Kelodia, les résultats de la volonté d'été. Sans oublier, à très spécial, les fatigables présidents de la Ligue de Jeunes, Joël Mukuna, Mabika, et on est ensemble. Fleury Boto, toujours continuer l'émission à Bisoto, le Blasco, actualité musicale, pour en cas sa musique. Fali pour parler là mais les biso disque d'or o ezibane belé to zongo souté na mboko je sais pas soko beta ngona ndenge ya iso na iso soko beta ngo pe po batunyo surtout ba comprendre félicitations na yo na mona mboka Fali pour pas ça la bien en tout cas félicitations na ngezana en tant que musicien en tant que ndeko na biso mwana mboka félicitations na biso pe mususu ya bokila lokondo lo sako bokulaka wana na ndenge ya biso moko nko likela lo sako penza donc wana na ndenge na biso moko en tout cas félicitations na ye azo sa musala na ye bien Fali vraiment beaucoup de chapeau na ye musala na ye za bien donc na yebi que concert na pe à stade koleka très bien koleka très bien oyo bato déjà bafuteli yango babillet bauti déjà mosika bakomi déjà donc le 29 oyo nayebi te oui le 29 nayebi ke koleka très bien etant mosunga ngamo mpe nazala bamisien nanga tozala obanga te kobanga nde biso toka problème na bato te biso toka problème na bato te biso tofingaka na biso te biso totulaka bato te tokritikaka mpe bato te donc moto aza mpena na bapolémique te eza ndenga nga nakotala bapolémique te Freddy Boko bato bazotala biso balingi bazwa mwa extrait ya nzembo deja otieli biso na YouTube osala biso mwa vocal avant tokota na makambo mosusu mama yeyeye Marie Linongi maele atako na mpasi ya liwa bazobwakela yebuwe de sauvetage makasi pasi ya bolingo na motema ezanga signe clinique to ansi protection absence na yo apetisa bileyo voilà wana eza janze Freddy Boto merci beaucoup namoni okende mingi on dirait Quadra Cora idole no eza ou comment en fait vieux wana aza nzela pe nzela ya biso ba jeune quoi aza pena nzela mais ngai idole na ngai mutu na bane ko linga na musique makasi en tout cas zaki papa na biso Taboulay qui son âme repose en paix papa na biso en tout cas Taboulay batu babenga ye Seigneur oyebi na génération na biso lelo batu bazoko zo tenter ya koyoka ba vie wana batu bazoko zo tenter ya koyoka ba vie wana na ebisio Taboulay azaki danze ya kosakana te do banzembo na ye na yoka kango inspira kanga et puis na lelo
ba mélodie mosusu ko felo nda bimisaka inspiranga pe makambo ebele ponga na lobaka pe na sembo na lobaka vérité mutu to asalaka mosala na bien en tout cas. Est-ce que tu as deux chansons de Taboulay au maîtrise bien on conseille la biso ta ba vocal à 1 minute et 1 minute bato ba ota la biso et ça va au plaisir nazanango ebele nazanango vraiment ebele juste toponi juste deux chansons deux chansons oui. Oh gypsy lelo na lelimboka nazali se kobanzaka yo motema mwangai mopeli moto. Oh gypsy libale bongi nango tosaka o nasengi yo o gypsy mon amour kanga motema na yo nazali se kozonga o loiseau na butu na leli na ndoto naloti yo gypsy ozali na ndako moto mosusu azali kolambela ye. Oh gypsy natia zuwa natina wana eza banzembo ava premier musicien on a yambi na plateau nanga l'émission nanga oyo a reconnaître Taboulay pe asali nzembo na ye na ndenge pe na kilelo vitesse nde kende po tantu ba misu boya na ba wera ba jibe ba kofelo mide mais yo o reconnaître ce ko ça le plus vieux plus que bango. En tout cas merci beaucoup na yo na simplicité oye nango ngana conseiller yo elongwate otika nango kabongo. Merci beaucoup Gracien. Deuxième vocal ya Taboulay. Deuxième vocal à Taboulay. Ce toke na nzembo lokola Hortense ezalaki mpe nzembo ya vina biso ndombo pe tout moment ezalaka mpe kaka wana azoyimba mpe na vie rochero ngai nazongi Kinshasa motema etondi na makanisi odi Hortense mobembo nga nasali na braza ezali ya koloba te odi Hortense nakei nazongi Kinshasa na mawa na ngai solo nake Hortense nazali moyembi mosala nange ezalaka lokola soda nakozonga kotala yo motema na mboka braza wana mosusu ezali eli mokelelo na banzi yo oningisi vraiment commune de ndale en tout cas présence na yo na kati ya commune ebomisi mabala mingi oleki ya yo kitoko ezalaka ya magie ozalaka na batango akobangisa. Merci beaucoup. Merci beaucoup voilà. Fleury Boto plus aza fier na yo et puis ses enfants aussi baza fier na yo nzamba ya molimo na na kimia omoni jeunesse na biso lelo ezobeba mato ekangami ya koyoka bakulutu wana te sadi batutu bakomi danser lelo batutu bakomi danser or ba vie wana batikela biso penda héritage yango moni ngai musique bazobenga kilelo wana pas chez moi non pas chez moi et puis eloko moko kilelo ngoza ba musique ba la biso ya courte joie voilà ba un mois 2 mois na marché et limwe nani akotika banzembo faut tika la lokola banzembo oyo ba faute ya komelesa. On se comprend. Banzembo loko ba ve oyo ba ve simaron basala. Banzembo modèle wana. Banda banga kalolendo na ngai te o yima o mama. O mina lewa ye. O mama e. Ma tala Kinshasa mobimba balali. Ngai nazali se kotanga plafond na canapé o. Wazo ye banzembo modèle wana. O raisonnissé nga lisusu. Exacté. En tout cas exact nabisio ba vie wana batikeli biso pena omoni ba vie wana soki bazalaka to ba ivoirien to soki bazalaka ba camerounais ou ba nigérien biso lelo ba jeune to mo vivre na complexe oui zadi ndeko na yo moko valeur te mais so ozimo talibanda ou valoriser aux asoni siko nga na ibi ba valeur ya ba kulutu wana ya ba papa wana na ibi valeur na bango na ibi so ba nzembo na nga tout na on appelle ça ba s'inspire ka trop na ba texte mingi ya Rochero azaki na ba mélodie et pour na ko mona kofi na ligne wana ozomona na ko mona kofi na ligne wana te na zoka pe tant trop ya koyoka Kofi Olomide parce que moni mutu soka za mayele na place ezalaka balobelaka ye Kofi asalaka boye Kofi asalaka bo mekana ko tala pe place intelligence na ye ezali bo mekana ko tala pe
nini apporta na mboka na biso musique ya mboka combien na mboka na biso ozomona nga natalaka mabe ya mutu te mais oyo ezalaka malamu nde yango natiraka siko génération na ngai ya lelo so nayebaka nanga banzembo na bango te o tika boye koa tika boye je te dis eza grâce ya bina file oyokango te oyebango te nesi bana nanga nakolobela makambo na bango te je te dis so nalobi makambo bana masika vedi nakomi kose rabaisser ikebi na file bana président ya orchestre baleki wana kama bon baleki wana nga nakoki koloba makambo na bango par rapport à âge toyebi pe âge na ete nzambe na non azaleki na ngai azaleki par rapport azaleki na âge par rapport à âge mais musique te musique leki ya moto azalaka te bino nyonso mikolo te atanga na musique nazaleki ya moto te mais na ba âge ba oyo baza baleki nanga na âge baza ozaleki ya motu te ozaleki ya fali te ya fere te leki ya jide te malobi bien na leki ya wera te na musique naoloba na musique na musique naza leki ya motu te banda lelo ti lobi tika boye sikoyo soki tobi neti lelo na génération eye ya bato baobeta musique to tokoko koplace o na génération ni antoine makambo ya génération na nayeba yango te génération ezoya par rapport ya nini génération musique nde toute na bapapa lei toye na bakofi olomide toye na bajibe mpiana elelo tomona fali pupa faire egola tokiti kuna na babina fie toye na bainnocent sikoyo yoko ye oui fali pupa faire egola bango mpe bayembaki na kofi sikoyo na génération nini po banzembo yango ya bango mpe esalaki succès bango nyonso bayembaki esika moko na génération nini alors mais bautaki bakiti olobi bautaki sikoyo banzembo na bango oyo eutaki kuna tolongola yango bon banzembo wana ntango bazalaki ezalaki na génération nini wana ezalaki ebeta na quartier la te omoni sikoyo bino bajournaliste omoni sikoyo il faut nga mpa na ngai nayebaka na nga makambo bagénération wana te ozomona nga nayeba makambo bagénération wana te o non après 25 ans génération moko après 25 ans génération moko non on laisse tomber na bamakambo wana ozocomprendre yo nayebi soki non musique ezalaka est-ce que Kester na tabulei bazalaki age moko non bazalaki voilà mais Victor ezokobeta African Jazz mpe ezobeta ezalaki obeta bon génération eza par rapport à quoi par rapport ya série série tabulei na Kester bazalaki siko série eza ya banani série oyo naloba donc baza non koloba série oyo neti ino sibi azali rebotulo azali na marché kofi aza te kofi olomide abe otikela bapetit tante voilà ya azali siko tolobani mposo olobiki no génération bato bazali kofi aza te wera aza te jibe aza te non wera te jube te tosa sikoyo lelo kofi olomide aza pourquoi azotambola selon nde musique ezokende kofi olomide aolata olelo bolati nini soki nini alati siko tozobani abeti bosali bo abeti yango toujours azochange ka bagénération génération azovarie c'est pas possible azovarie la génération bolingi kozala bien botalaka musique kaka musique nde mama na biso babiloko wana ya bagénération ya banini wana génération moko te oyo musique génération moko te oyo ebeti ezaka musique merci beaucoup Fleury Boto tokomi na suka émission na biso outi koyembela biso nzembo nomo boye rumba nomo na émission edi merci Mbadinga non sepeli osala ngo parce que na sepeli na bavocal no bato baolanda badécouvrir à partir ya nzembo wana oyo ozape na besoin ya dédicace bokopesa un guitare te s'il te plaît pour na dédicace nameka kodébrouiller guitare nga moko problème te wana elakisaka moto aza artiste complet aza artiste je peux vous aider ok naza fanatika love na yo ateki mpe bolinango nakokumisa se yo bolingo na yo ezobomanga bolingo na yo ezopike basantima na ngai nasali yaga eseparalize bokono eza te o plaisir na yo eleki bolingo na yo ezobomanga
bolingo na yo ezopike basantima na ngai nasali avese paralize bokono eza ete o plaisir na yo eleki soki bilenge elalaki mpa na yo yebisa yango epemisanga noki te na kowa eske oza te elengi moko nzambe ya bomba ata evayekela mwaliboso ezalako te chéri bebe bizu namoni oza trop bachéri obi trop bachéri oza trop bachéri en tout cas biso nde tolingaka basi mwasi mpe alingaka eloko moko esengo mpe mwasi mpe aza mpe important na vie ya mobali yango moni ate osalaka nzembo kaka mpona basi mais mwasi aza très important ozomona soki basi bandimi eloko na seke ndimami soki basi balakeli yo se oza mpe na bilakeli babe voilà émission na biso ezalaka difficile te soki oaime émission okommente opartage abonne-toi aussi na chaîne na biso suggestion na bino nde esalaka biso tokola aussi tokende liboso. Là, je dis un grand merci à mon équipe technique. Je dis un grand merci à Marcy Mukanda, les réalisateurs. Un grand merci à toi, Michel, ainsi qu'à Maestro Masaki du Motema et Nordine Pemba. Un grand merci à toi, Jemimamba Latinguta, Babi la Tata des Remèdes, Nzambi Jikakis. Quant à moi, je vous aime énormément. On se retrouve à la prochaine. Bisous, bye. Tozande awa, Viron Nzambi, Nkumu Africa TV. Mon entier, Bolanda. Ezaka moko. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez, Merci à la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa Télévision Kitoko. Vous allez voir ma vérité. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez massivement. Baïbalingara Serge. Vous s'abonnez dans Nkumu Africa TV. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Nzambe ya le poso. Okomaki na poso lokwa ya nyama, lokola ya nkewa, lokese to pengando. Dr Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Guilain le Bourgeois, pouvoir à l'opposo. Pour vivre parce que pour avoir besoin, ils ont fait place dans mon corps. Pour faire une benda beauté. Olingi benda benda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment la taille bien. Tibeleza malunga fumam. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades.